Début de semaine, mesdames, messieurs, c'est parti pour ce tout premier numéro de la semaine. Votre mission chronique des journaux reçoit aujourd'hui spécialement des invités du cash. On va en parler avec eux concernant tous les sujets qui intéressent. Mais avant, tout d'abord, Kotanga, Bajourno, Negezali, Momisol Mabiso. Grand merci. Une équipe où ils sont déjà présente pour nous Mabiso, Bipaï, merci aussi. Nabandeko, Badaki, fidèle Nabiso depuis la semaine passée. Et que toujours Kobanabango. Alors, Tobano Tanga déjà Bakasa, Komili Biso, Mogolomalo, Congo Nouveau, interdiction de paiement par compensation, le rétropédalage de l'IGF. Voilà, il y a Congo Nouveau, des Pacifiques titrés. La Tongo voilà, Congo Nouveau. Jusqu'au moment de la percée va commis publication des résultats de l'exétat 2019-2020, un échec puissant du ministre Willy Bakonga. Maïté. La percée. Voilà, la percée. Alors, la prospérité côté Naïe a commis boy. Polémique autour des ordonnances du 17 juillet 2020. RDC, Nyabirungu relance le débat. Un éclairage s'impose. Voilà. Il y a la prospérité. Il y a Pierre Lumbi, modèle d'engagement patriotique. Pierre Lumbi au Congo. Le CLC récompense les combats acharnés. Voilà. Il y a la prospérité. Alors, pour ceux qui savent, il y a le vrai modérateur. Affrontement de Bakata, Katanga, Lubumbashi, 19 morts. Les gouvernements tapent du poing sur la table. Voilà. Le vrai modérateur. Oyo, Siliko titré, il y a insécurité. Ils ont constaté dans Lubumbashi. Sur ce plateau, je reçois des invités. Fisto Ingoli de l'UNAD et Meshak Kalombo, internationaliste et membre de la synergie des caméristes. Je commence par vous. Meshak Kalombo, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, merci beaucoup pour l'invitation. Un plaisir et ma chronique des journaux. Alors on va directement commencer avec le premier sujet, pour lever la mandat. Examen de tas. Publication de Salamaki hier. J'espère que vous avez poudré. Tu as poudré hier. Bon, quand tu as poudré, sur le côté de la même, tu as vu, tu as poudré. L'équipe m'ont rasui. Dans le quartier, dans l'avenue, même dans la parcelle, dans Nanzela, comme ça, tu as même dans la ville qui est sur les internationaliste, moi poudre. C'est la manifestation à joie. Alors, mais est-ce que tu as le 78% na Kinshasa alors que tu as yonangai que bana pena ba jouer peut-être trimestre mobimba même peut-être plus ça batangi malonga te na Covid-19 mais au tali 78% ils ont justifié na nini. Bon, sur total 78% pour moi publication par résultat pour nangai na monnaie que non et ça va. Il y a des critiques, on peut critiquer. Il faut aussi féliciter aussi le ministre. Papa Moussalo a sali. Dans la maladie qui a frappé, la pandémie qui a dans le monde entier, précisément dans la République démocratique du Congo. Et puis ça qui peut être sous bande qu'on a biso, banana biso temps, il y a un nanda pour nakotanga. Babundi. Résultat au EPC, il y a un toi apprécié en gros. Total la sous lobby na moni ne couper sa biso. Bon, oui, ça dit que non, moins faiblesse en gros, et non, c'est la maladie, la pandémie, Covid. Mais est-ce que vous assurez que oui, moi j'ai eu diplôme, donc on a 80%, 75%, mais est-ce que moi j'ai mérité vraiment le diplôme? Est-ce que vous avez vraiment formé à Néo? Pour défendre le diplôme, non, pas eu formation. Quand on a confiné qui biso et là qui c'est que non ba na batangiti non et ça qui peut sur occasion bien pour permettre que non ba na batanga bien na kata ndako batanga na bandako za sûr ba o ba c'est les choses ba tout monde ba seulement na TV ou sur internet za sûr pena que na ba courant d'abord ils ont un problème na ba ngana ndako na celle ba ko lebele courant za té ceux qui courent za téléphone internet ils allaient permettre ba na batanga non ceux qui battent bazana moto qui ne même pas voisin pour qui ne même na point on charger ba groupe électrogène les alliés pour qui de charger téléphone et permettre autant donc bana bazwa qui temps autant na ndako bazaki qui confiné ba o batanga qui yango résultat bimi bazui ba o pe batanga qui te ba négliger qui ce qui est échec malasima basa l'effort pour ba réussir donc résultat ils ont vraiment résultat ils bon. Très bien, alors ceux qui prennent eu bon, je prends maintenant Fisto Ingoli, porte-parole, il y a une AD partie alliée à l'UDPS. Fisto Ingoli, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci.
exéta directement yoza moko ya bato bazo kotangisa oza motei oza kotangisa na etelo ya likolo omoni ndenge nini publication oyo ministre alobi année passée ezalaki 72% par rapport à la réussite mais sikoyo ekomi 78% na Kinshasa au moment où tu as vu que année mobimba ezalaki perturbé na pandémie ya Covid-19. Merci Pakana Lingomba na mutuno pesingai. Mais question est simple, réponse est facile. Kasi yamgona yanona na mutuna na pesina mbote na ba congolais parce que ça c'est bandeli ya semaine et puis na encourager basatiner la démocratie pesi bango longo na mingi section maluku na musala basala kilobi bayambaki d'élection politique nationale. Et puis, la félicité équipe Nyonso, il y a mon parti politique, commençant par le président national. Et puis, l'encourager le peuple congolais Nyonso va emboîter Panabiso pour 2023. Très bien, ok, merci. 2023, c'est maintenant. Alors, donc, pour nous répondre à la question, à moins que Moutois à la Mouté Mamabé, pour amona esika bola mozali ya mona kamabe parce que ça na bat monza mbasala ki azam abasala e mutema mabe esika mala mozali amona kamabe. Alors par rapport à ba résultat oyo tikoleka ezali quelque chose à encourager parce que mboko ayo tikoleka na difficulté énorme oyo psinyo surtout ko kolobela ngo susu le lote parce que mutio sata mona muke ayebi yango. Et puis na Congo ezamboka ya désordre té d'abord Congolais a félicité le chef de l'État, a félicité le gouvernement, a félicité le ministre en particulier, il y a le gouvernement, Oyo, Assali Moussala, Oyo, un échec puissant. La percée. Bokulaka, c'est un vieux Oyo, je prends avec beaucoup d'estime. Alors, pour Nakolobake, na Congo, il y a des désordres, il y a une législation scolaire qui existe. Les législation scolaire lobby, ceux qui n'amboula, tous en 3 trimestres, tous 2 trimestres, autant de périodes d'amboula. Et enseignement est programmé. Ceux qui sont dans salle li batangi banelambula ti basili si au moins 60%. Hein? Donc tout ba lokola à 3 tiers en termes de pourcentage. 3 tiers il y a matière oyo za prévu mbula wana ikoki kozala l'année blanchité. Il faut bana baleka na mbula oyo koya. Nambula, na classe qui va parce qu'il y a une méthodologie, il y a la pédagogie à prévoir, c'est que moi na oyo azwaki pour le bois de histoire ane mobimba ezana 30%, 30 points. Bon si 30 points, moi na wana asali déjà 2 trimestres. Na 2 trimestres moi na déjà na 20 par exemple. Asali si 20 alors que ça si 30. Donc nous avons ça là si 10 peut qu'on si 30 mais le quoi ça si 20 bakoza ndenge nini bakoza kaka 20 wana oyi wana na zwaki ba point na zwaki wana ba multiplier ba diviser non ba sali moyenne il y a une méthodologie là bakaki ba salaka diviser multiplier c'est-à-dire ba salaka moyenne calcul suivant les principes pédagogiques et puis moi na wana ba lekisier na kelasi oza likolo. Alors, ceux qui parlent ici, qui là, si on a l'école, moi, j'ai la première, comme la deuxième, ainsi de suite. Parce que moi, j'ai la sixième à Kokende Wapi. C'est que moi, j'ai la sixième, il faut m'attendre la septième. Moi, j'ai la sixième des humanités, il faut qu'il y ait une université, et ainsi de suite. D'où le gouvernement se sent acquis dans l'obligation et à organiser des preuves pour bana balongwa na niveau bazaki na ba matana niveau supérieur. Mais est-ce que ceux qui bana ba choix qui est bilité? Ceux qui va serrer, bon, je ne sais pas si on va serrer ou va serrer, mais supposons que Bakina va serrer, puis va correcter, va casser, non, non, aux anciens virgules, aux anciens fautes. Ceux qui va échec, est-ce que Ningaki est créé tous les moments de tout le monde est dans la planche, mais si vous avez un batanga et qui va la majorité. En réalité, on est à Makanisi, Yabatou. Makanisi Yabatou. Et puis, dans le temps où on a fait là, moi, on a dit que moi, on a zoba, un imbécile, c'est leur classification pédagogique. À juillet, à Tchène, à Kila, ça fout les mineurs pour dire qu'on les camboulate, à Saté. Moi, on a dit qu'à Satan, on a dit que ça a toujours quelque chose. Maintenant, au moins, on a se présenté l'examen, on va évaluer na makambo ya monate, va évaluer na makambo yo à moni parce que l'examen d'état est dans l'olate, c'est importé à monter, mais qu'on dit au Congo n'importe tout.
ezali tangi pe ba composer ngo awa bana ba se défendre na qualité na bango na oyo bakoki kosala. Mais alors soki tokoki koloba ke bana wana bakokaki koleka bongo te réussite eleki ebele parce que tellement bato nde ezali bongo lokola basali du blabla eloko moko basali po bafavoriser kaka bana bazwa ba diplôme. Mais nga na koloba ke pédagogie ezali science moko oyo ezali mwa matata bato bayeba na bato oyo baza initié na yango te. Mwana oyaka classe mikolo nyonso paka na lingomba ataza maele te. Mais oyebi ke na moyenne na présence ya année mobile nombre de présence na kati ya classe pe kontaka. Bon mwana asalaka devoir mikolo nyonso azwaka te. Mais nombre de participation kaka kosala devoir na ye ata azwaka te oyebi ke kontaka. Application. Voilà. Application. Ya pona koloba ke ba point bana ba mériter ezali malamu. Kasi na kosukisa te liboso sans que na loba makambo oyo to déplorer pe na kati na yango. Lokola jouissance. Mon azui examen d'état eza malamu. Mais au moins mon azui examen d'état aza muto tozo de la lobby pour assumer par sa responsabilité. Mais à longoli lamba ya likolo atika litolo polele azui pantalon na ye apasola ngo atiki muke et puis amati likolo moto na basi na mibali bazali ko ganga ndeko wana nde to condamner yango. Et puis na féliciter la police na musala basali parce que on a constaté qu'il m'a arrestation pezalaki na bana mususu bakanki bango eza malamu. Mais koyebisa suna babote parce que ba option ici na tezokende moboti nyonso abenda mwana ye matoi alobaki tant que diplôme d'état eza libotane ezui efungoli porte ya koede yo okende liboso. Mais koyela biso surtout que kofuta mande na l'état pour na batapage tout ça trouble ya ordre public eza malamu te. Donc eza makama condamné yangwana. Félicitations vraiment dans l'ensemble. Alors pendant clore sujet Oyo Meshak Kalombo, tout ça pendant c'est que tout ça toujours dans respect geste barrière, mais n'enge fiston ingoli à lobby yango tout moni batu bazako ko sepela makasi na bango moko ba diplômé bato bazui na ba famille na bango ba bosali mo muke respect à geste barrière wana. Vous avez dit que malheureusement, la COVID-19 on peut se bungi nango. Non, COVID-19 est COVID-19 maladie ezali na kati ya Congo. Donc problème to kolobaka kakeno ba autorité compétente oyo baza ko sala musala na bango balandela bana biso bazana no bana mikie balandela bango bien façon donc bazali ko célébrer nani jouissance wana. D'abord, mais quand on contrôler bango parce que bango bazana pour na contrôler pour na kotia ordre. Ce qui va moni que bana ba komi ko déraper, bango ba kosala ni bazon sa bango na nzela. Il faut toujours ba rappeler bango que non maladie ezali, maladie ezobuma. Donc comment on a que non ko bima libanda ya respect ya nani ya mibeko ya l'état, ezali vraiment ko sunga bana ti ba ko kipe ko zonga sa bango. Il y a la police où les awana donc 24 heures sur 24 pour na kolandela bango ezaka te na ko kolandela mutate mina koina chéri okangiye o pesa mani muto moni kana alati masque bien te toi simina loboko kangiye olati masque te c'est le moment to que mona musala oyo la police na biso bataki na nzela pour na kolandela bato bazo porter ba masque te o bazo respecter libe côté yango wana balandela bana bazo sa bango na ordre. Donc ba interpeller bango na ndenge moko te que na hôpital parce que to yebi comportement ba police na biso. Tout le monde on peut contrôler la quête. Moi-même, je vécu ça hier. Au niveau à 24 heures, air comme dérangé. Na télé na transport parce que le chauffeur, qui m'a la barrière, est-ce que va contrôler parce que on dirait moi dérapage, je ça les moi dérapage, ils allera toujours. Mais tu dis que non, les policiers ils sont basés na comportement wana. Ba o basé na comportement ya mabe, ils ont un service, basé na hiérarchie na bango, akolandela bango, pe akomettre bango libanda. Parce que la réputation, il y a la police congolaise. Tant que réputation, il y a la police congolaise, il y a une réputation, il y a la République démocratique du Congo. Donc, quand on a vu sur les policiers, la moussala na bango bien balande la bana au bazali pour fêter na banon. Mais c'est un gars qui a été mal motivé dans cacho. Mais chaque occupé que c'est un mouton à fêter. Papa vous a mis ça yo kita. Yo kuna zalaboy. Là t'as un masque. La police perd c'est ça que aucun n'a retient dans cacho. C'est ça moussala la police avec moussala la minute. Et ça quand que non au kanga comme même na point au lieu à 5000 à peso 2000 francs aussi qui. Moussala ça la missala na bango bande qu'on a besoin policier.
basa la misala o esengeli ba respecter mibeko au lieu ya ko violer mibeko parce que tant bango bazo violer mibeko na ko menacer bana wana ko tozo mona yango pouf bakangie batie mupandi pesa 1000 francs bazo boto même ba téléphone mutaki ko fité bazo boto ba téléphone or eza misala na bango te basa la misala balandela bana na biso ba fêter jusqu'à ce que ba kosilisa parce que ezaka ka wana te sili bana na biso ba ke non eza des diplômes d'état déjà suka eza bana ni mususu de la bango comme na université ba ko banda G1 G2 na licence ba ko fêter si la raté mais pas respecter nani ba mesure arrière. Très bien, alors il faut que signaler que la police de ça bien et que Sengeli ko continuer bon mais dérapage et Sengeli et si la pambaté tout temps baza ko fêter la police vous appelle à devoir wana ya kuzungu sabango nanzela na ndenge ya kimia to se peli marambo numéro 1 à ville ya Kinshasa et la police à Lobaki malgré qu'il y ait déjà des arrestations mais Sengeli que la police a ça pour rétablir ordre public et puis ne ba mi lobi yango bine ba to ba diplôme na ba famille ya ba no ba diplôme boza censé oui, pour ça, on a mis en abotosi, mibeko, yamboka, donc c'est très très important. Alors, Fisto Ingoli, à mon côté, on va aborder deuxième sujet. Merci. Juste, il y a un mot qui a bâtissa, na makambo ya interpellation, interpellation à la police. Na ina loba ke policier na kati ya balabala na ebiki ba kontra la police baza censé conformer pour ba policier ba salaka musala bango ba salaka musala bango mais au moins musala lo ba salaka na mission abatu on dirait ezomona na benzate parce que policier na kati nzela azaka na mission ya ko réprimer te azaka na mission ya ko réprimer te azape conseiller ya population c'est-à-dire ya moni mutu ala tengende ko auté koloba aibe na ba pays musupe zalaka bongo a interpeller interpellation partielle ne dit pas seulement ko fout c'est pas mande donc boto lelo ba simbi mais interpeller monsieur ou la te cache nete la tayango et tout ça et ainsi de suite musala ko kiko sala ne ya. Très bien. Merci. Alors tout côté dans le dossier insécurité oui bi que na Lubumbashi vendredi na samedi on a qui bakatakata na bazongi to yoka une information que tentative d'évasion ça na prison à Kasapa donc ezaki moi situation moi malamonté premier ministre a celle qui réunion samedi à sécurité pe ba 5 batana ba mais pour l'instant moi kimia et zoni pourquoi batana bazongi les sous bazo ko accuser Gédéon Kyungu bakangi même ba armée on parle même de 16 ou 13 morts déjà donc pourquoi situation est aussi la tête ndeko ezali passe parce que tant que toujours va makambo ya bandeko na biso ba congolais ba kufi ezalaka makambo esengo te ezalaka pena passe na motema kasi lolenge nini lokolo tuninga mutuna gouvernement ya république l'implication ya moko chef de l'état na ba responsable nyonso ya sécurité ba koki ko sala pote likamona esila nde mutuna ezali kotuna mana congolais nyonso mais na ya no na mutuna na part na ngai na moni ki ezali nungu ezali na bisika mibale ezali esika liboso balobaka na sagesse africaine musapi moko elongolaka silité po sile longo na mutu ezosengaka misapi mibale nde bimisa sili eli kolobake tokoki lelo kolobake non to na régime asika chef de l'état azosala le côté bato bazokufa azolobela côté non parce que aza président de la république en tant que garant de la nation oui mais sikoyo est-ce que yemoko akolata teni po akita na este akita na katanga po abundana bato wana pasala te ebongi ba responsable ya ba service ya sécurité na armée baza censé ko sécuriser population pe basala musala ba mama c'est écoute na la député moko ya Congo central aussi même ministre intérieur balongola bon ni sika wana makamba sécurité talega ministre intérieur parce que ma sécurité zali défense pe zali bato wana bazo bunda baza ba civilité bazo bunda na ba arme de guerre c'est-à-dire que na kati wana pe armée ekoti si tout le monde a ba vidéo faire DCP OK sikoyo voilà ministre de défense sikoyo ministre de défense a sali mais défense gérer ça ko prévenir gérer ça ko prévenir ceux qui peut a sali ki musa malamu mais ba koti pété mais ba koti aloka sentinelle à la porte ceux qui sentinelle ça musa malamu ala lipongité moyiba kokota na kati anda côté voilà peut ozoko ko rappeler l'importance il y a renseignement loka moyiba côté service à renseignement c'est que sentinelle ala kipongi et ça service à renseignement toujours dans le ministère de la défense ministère de la sécurité plutôt il y a intérieur
ba service ndio soit l'état oyo eza censé ko ça malamu basali musala malamu te to ko pointer ka ministère intérieur. Mais est-ce que babaza peut outiller, est-ce que babaza ko équiper bango ndenge singil pour ça? C'est ça aussi le problème. Est-ce que ces services là baza vraiment équipés? Moi na likambo tozoloba makambo ya équipement to makambo logistique on est la responsabilité du gouvernement. Et ça makambo de mettre le moyen qu'il faut. Gouvernement pour service on travaille bien. Ils sont soupé gouvernement ko tia ba moyen azui ndamba moyen za nango na makuka za nango atie ma pesi na maboko anani mutakomema ngo po ekomanase parce que toyebi système congolais komi ceux qui ba pesi au moyen ça likambo boye eke na boye ekomi na boye toyebi masolo biso so tomona ka il paraît que tomona que induki oyo eza pona ba défense la puissance nationale et kati na ngamba rebelle au mona tenir oyo rebelle alati eza même tenir force la puissance alati makambo bongo donc complicité na ba voilà les alaka moi mingi mais pona ko pesa su ko beta su c'était na likambo na baki za makambo mibale à part makambo responsabilité ya bakonzi na kati pas responsabilité na tomoni comme sous ces ali ya bon en tout cas moi sous ces oyate ça le quoi ko cajoler muto yo to yebi ki za source il y a des autres voilà na likyungu j'ai des kyungu azali kola mo be côté donc tu kolanda lobi awa kutu lobi un responsable d'amé autre koloba ke na komi na adopté un politesse ce qui désobéissance militaire to landa ki lobi awa bazoloba et même na même contraire mais mutu ana lelo azawapi azali en liberté. Alors muto toyebi ke muto yo akoki kozala muto azosala désordre na coin oyo bon pona kozoaye to komerisa ndenge bango basota balobaka to komerisa miliki pona nini pona to cajoler parce que il y a la base na ituri kuna bato continuer kokufa ya bato na ituri bato continuer kokufa il n'est pas plus congolais que mutu nyonso mais na ituri poza okura bato kokufa même na ituri likamso siko nazo déplorer siko ezali nini Par-ci par-là, insécurité est commis en casse. Na Kinshasa, Bakuluna, Kinshasa, même à l'intérieur. Kuluna Kinshasa, ils allaient battre politique. Na kotia mai na munokote pona kolobango, battre politique, bango moko mutu ba encourager phénomène wana. Na ndenge nini? Oyebi ke ngai naza impopulaire. Ngai pe pa linga te me. Loka na koma na cité wana sala ndeni. Na bimisi mbongo na libenga na ngai, na pesi na ba jeune wana, ba meli ba bangi na bango sécurisation parce que ba assumer sécurité na le siko zo kende ko sabato. Olobi ba sécuriser yo, ba si ba kei, o pesi ba mbongo. Comme so na manifestation, o pesi ba mbongo, bimisi bango, batambo na balabala, ko mona ke yesa na bato ebele, ba jeune sikoyo. Tango pe Félix Tshisekedi akoti. Mwana mboka chef de l'état alobi makambo wana ezali soute ndenge mbongo tone ko toka na mabulu po toka bola bongo na kesi ya l'état ezali soute IGF a commencé à mosala moya ko ezali soute ba jeune wana ba comme ko désœuvré parce que en réalité ba zo sou misolo ba ndai ko zoate parce que le quoi mona na mesana na kozana mbongo na poche na ye na balolenge wana azo zango soute atomboki mais lelo pardon s'il vous plaît na pona chité na deuxième aspect insécurité zalipe mtema mabe ya baninga mususu na kati ya gestion na kati ya pouvoir ekoki kozala ke mutu azana pouvoir mais azomona ke tozana mwana mboka bakalingomba mais ye aza journaliste ngape na journaliste mais ye journaliste na ye to so to komi na semaine prochaine ye akoza journaliste ngape na journaliste te mais ngali na koma na sika na ina sala ndenge ni na lingi na bebisele musala ukipe kozala lelo na yewa yo sala émission wa ndoka ngana kati micro na yo kuna bato bazolanda biso bazo yo kasonte wana ozoloba ke okikozala alingi ba bebisa image ya régime voilà ezala c'est que bolobaki président ya opposition a voulu 37 ans de pouvoir comme na pouvoir mboka ko changer tane bato ba kufa bolobaki boye tala ndenge bato ba sala boye eloko ane tozo condamner yango to boye ozo ko accuser bato moko boye ngai na accuser bato nyonso o bazana tendance wana bazana tendance wana ya kubebisa réputation ya mwana mboka kubebisa pouvoir na ye kubebisa 5 ans na ye kende pamba très bien to condamner yango soki ba lingi kotika te wana biso pe to kokanga maboko te mais l'état zana makoki ya kosilisa yango même soki bazwana basali makambo wana l'état ndaza na ba moyens so patia kimia soki l'état zo kokati sécurité pe ezala mais l'état zanga ina yo na ndeko na muninga l'état za biso nyonso mais tango biso nyonso sikoyo yo kangi liboko nga kangi ya kangi c'est-à-dire que makambo bebi l'état auto lobele gouvernement exécutif nyonso o bana mbongo bana ba diriger armée ba diriger renseignement ba diriger la police nga na diriger la police ngana dona micro ga biso tika na micro mais bango bazo ko diriger donc insécurité ça ko continuer responsabilité zo pas na bango ko bomba bango te sikotango ba sala musa malamu te to sala ni
balongola bango. Donc il faut parlement benga bango avec le centre de ministre on a ministre de la défense n'a pas habité ce que d'accord qu'il faut l'interpeller na nini pour sanction faut ya ministre intérieur après fournir l'explication ce que ça conséquent te pas la sanctionner ce que ça na parlement on a ko hésiter te pona lo bango awa na souvenir il y a un député national mon mboka Patrick Muyaya il est à Kinshasa un jeune parlementaire aloba yango ne interview mon radio mo songolo que parlement ko ki ko sanctionner ministre te parce que parlement ils a le la maman et ministre ça le la mona c'est-à-dire ça doit logique wana donc parlement est comme maman et comme ministre a comme moi ata sali mabe il faut kaka kolobela ngona sima caméra parce que ceux qui maman lobeli mabe ya moi na place publique a trahi moi mabe ya ngona et puis parlement nini ozo ça parce que parlement et ça la makamba ko malsa ba salaire na bango parlement ça la makamba population très bien pesa maloba na Meshak Kalumbo donc sikaboy yozos ko répondre mukie na makambo ya sécurité oyo isa koleka na Katanga même na est kuna toke na Ituri oyebi ba olobelango beni sala publicité makasi ya sécurité bakoko bande ko na yona ngai bazo ko kufa mikonyoso gouvernement ilukamba wa ko solution te ministre intérieur ministre de défense na éviter musani ba osala na chef de l'état promettait que na parmi ba promesse na ye il faut ça kimia na est mais tire le ba ko kufa Kinshasa ko insécurité ko lobate tango ko tala bozo monter gouvernement est défaillant na des secteurs wana. Bon, problème il y a insécurité dans l'étendue de la République démocratique du Congo et ça problème encore politique na kati politique et batamina c'est wana donc on a koloba et c'est raté que non le chef de l'État a soit décision yemoko il faut qu'on vende na dialogue à table ba congolais nyonso so ba vanda ba décider pour la insécurité na République démocratique du Congo il faut dialogue pour la sécurité. Oui, dialogue est à pour partager ma poste, ni bande comme ça la camion organiser dialogue pour partager ma poste ministériel ou non. Toko qui vanda ensemble to sololi pour na ko bimisa résultat malamu na a bénéfice ya peuple congolais. Ezaka kate pour na ba politique ba sangana pour na partager ma poste. Mais Kabila Salango dit le mot pour les avoir. Non, Kabila Salango Jean-Pierre Bemba ba Ruberwa Zaidi Ngoma bavanda 1+4 mais même si on a makambo oui ndeko le problème est dans le problème il y a volonté politique donc on va discuter ensemble et non tout zuba banani ba solution pour un problème tel mais yo oza vraiment la confiance dans été au sein au bloqué problème il y a insécurité dans la République démocratique du Congo et ça problème il y a biso moko ba congolais il faut tous se prendre en charge il faut tous décider entre nous les Congolais to vandi to discuter et le connaît toki ko sala pona ko blongo la peuple ya est na kati ya souffrance tala lelo belongo na est lelo koti na Katanga et banaki bazo kotela batuna banda babuki ndako babandi bayibi babomi bona lelo yo tomoni les samedis c'était les samedis to la mungi na temps tout la boye ba milice ba envahir ville ya Lubumbashi bakoti penati na place tombe wa bakoti vraiment bakoti na ville ya nani ya ville ya Lubumbashi peuple congolais il faut afongola miso affaire insécurité il y a un territoire na biso et ça affaire moko politique il y a la complicité il y a ba artère politique il y a donc congolais nos frères congolais au bazali na complicité il y a insécurité mais pourquoi bazo salon est-ce que ils apprennent pas exploiter d'une manière frauduleuse ba minerais c'est ça et le besoin même na guerre na République démocratique du Congo précisément na est et ça va minerai ce qui le président Nabiso président de la République Félix Tshisekedi à comprendre place où yazali azana facilité ya kobeta loboko na table pe guerre est mais insécurité au batoazo boma et si là ce qui est faible to kende pe kaka boy ti wana aussi là on sala pe insécurité alobaki boy et c'est la communauté internationale va sanctionner bateau bazo ko soutenir ba groupe armés non parce que bateau bazo soutenir papa communauté internationale je te dis communauté internationale je peux citer les États-Unis d'Amérique la Belgique la France ainsi de suite bango baza wana pona intérêt ya ba pays na bango et non pona intérêt ya République démocratique du Congo bakoki koya ko créer trouble na RDC pona intérêt na bango et bakoki jamais koya ko tia paix na est pour na fragiliser l'intérêt na bango donc problème il y a République démocratique du Congo insécurité à République démocratique du Congo et ça problème ko biso moko les Congolais il faut tout voir na table et tout discuter yango
En dehors de ça, il faut que les surtout que nous avons pays voisins à Bissou. N'est chef de l'État, il n'a pas ça dans Goma. N'est chef de l'État, n'est chef de l'État, il n'a pas ça dans Goma. Il faut que vous voyez que chef de l'État, il n'a pas ça dans avantage. Il y a communauté internationale. Dans avantage, ton avantage, il y a peuple congolais. Ou soit pour protéger ses intérêts. Nous sommes tous des Congolais. Ceux qui m'appellent Ali, le président de la République, premièrement, il faut défendre Mboka. À défendre Mboka. Ce que ça la bomo, gloire à Dieu. Ce que ça la bomo, c'est Azongananzela. Azongananzela. Ba partenaire oyo mona wana bazo défiler tout autour à Longwe a changer combat ke a changer combat ce sont ba vrai traître o bazo mema Congo na biso lelo yo na libulu baza wana awa na Congo pour na intérêt ya ba pays na bango et non pour intérêt ya peuple congolais. Donc ce qui chef de l'état azolanda kaka lelo na lati mafueni lelo na lati nani lelo na salibwe ako kene na distraction kino mandat na ekosila na 2023 ceux qui peuvent quitter le pouvoir à cause de l'autre côté où le peuple congolais a payé mandat peuple congolais a payé que si tout na est ceux qui ont dit que zonga na discours il y a chef de l'État ceux qui ont dit que zonga pendant période il y a campagne électorale chef de l'État a promettant même bande kuna biso na est kuna que non ceux qui le lo oyo a commis président de la République à cause état major à côté d'ango na est-ce que salama ceux qui n'ont pas mis président de la République. Mais est-ce que c'est parce que la réalité, ils ont candidat. Ceux qui n'ont pas mis président de la République n'ont pas que de pouvoir dans l'Est. Le président de la République a venu dans l'Est. Depuis comment président de la République, combien de fois il y a dans l'Est? Et le Rwanda faut tout tourner. Donc, chef de l'État a mis l'État comme garant de bon fonctionnement de l'institution. Tozali na kati ya gouvernement eza gouvernement ya coalition pardon na kuna koma gouvernement eza ya coalition gouvernement ya coalition mutu na mutu azoya na mutu azoya na ba intérêt na mutu azoya na politique azo mema ba intérêt na ye pona kosala nini pona kosala publicité ya ye pona ba élection ko ezoya na mikolo ezolanda 2023 donc le chef de l'État azalawana azwa manto très bien donc très bien aussi ça na sujet parce que to gena suka na 30 secondes pour conclure na sujet je vais prendre tout dans sujet suka oui donc pour l'insécurité ya katanga to koloba que non bande kona biso bakatange d'ailleurs wana za dossier na bino bakoki ko vandisa bakoki ko vanda entre bango na bango bakoki ko traiter pe dossier wana insécurité na nani na katanga esili sans même ko se référer na kati ya Kinshasa ou evanisi ba institution nyoso. Donc problème ko etali Kinshasa problème ya kuluna eza problème ko ebandika katelelo eza problème bandika la eza nini manque ya vie sociale na kati ya République démocratique du Congo yango isali ba jeune mususu basa ba machette. Très bien alors na bon mieux parce que dans ça la boé la gardeuse ko si je trouve kota to betali solo ya de quoi Vital Kamerhe est-ce que tetika to zana ndeko meshak alors Vital Kamerhe azaki condamné yoza camériste tout le monde qui samedi vendredi passé ba camériste ba quel besoin il y a cour d'appel n'a parlé de justice après na kosenga été ba quitter Vital Kamerhe aza innocent pour la justice il y a 2 poids 2 mesures ba musu ba kangama ki batiki bango mais Vital Kamerhe pourquoi ça condamné santé les a bien été il bisebiso nini penza bolingi na dossier Vital Kamerhe bozaka si autre Vital Kamerhe azaki complice ou bien azaki moko acteur de détournement non. Monsieur le journaliste, merci pour la question vraiment pertinente. Bande konabiso le peuple congolais biso nyoto to vandaka to landaka avant arrestation à Kamerhe to bandaki déjà ko landela déjà ngana landa procès déjà na ba réseaux sociaux na landa procès na ba réseaux sociaux il y avait un groupe de jeunes soit déjà des parlementaires debout au bandaki déjà ko prophétiser à arrestation ya Vital Kamerhe na ba réseaux sociaux qui non a Vital Kamerhe à côté na makala et donc prophétie et kokisami. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que non, il y a déjà un complot politique na kati ya maison moko babandaki na kati ya laboratoire moko bandaki pour préparer arrestation ya Vital Kamerhe. Baganga ki tant le dossier est na TV, batie procès peuple congolais atali procès alali procès na bandeli kino suka. Atkel comme on a place mon côté que non juge à l'oba que non a démontré que Kamerhe a détourné $1. Batunaki monsieur Jamal ou yazalaki nani azana ya Samibo alors que non j'ai reçu 57 millions de dollars azoko na maboko ya Kamerhe te faut préciser azoko mbongo na maboko ya Kamerhe te que nous sala mosala
Mais est-ce que, oui, est-ce que le lot, on a dit tout qu'il y a un aspect où, est-ce que politiquement, question de cause à la régler, à niveau il y a cash. Est-ce que le lot avec condamnation Vital Kamerhe, on a cash est stable? Parce que en 2023, il y a un accord entre Vital Kamerhe et Nana Félix Tshisekedi. Mais tant que dossier à Kamerhe est un dossier politique, cash est stable comment? Moi, quand on a maladie, cash est stable comment? Dans le papa est malade, tout maman est malade, ndako est stable comment? Matunyo so babanda komile bakobanda komitungi sama dossier ya Kamerhe lelo oyo soki chef de l'État a s'imposer alors bien que dans la dossier na TV Kamerhe c'est innocent président de la République attaque garant attaque magistrat suprême ce qui le a décidé pour le dossier Vital Kamerhe dossier Vital Kamerhe donc dossier na ekozala réglé. Donc tout le monde a manque de volonté na kati ya cash pour ça la que non Kamerhe azala na condition où azali tandis que Kamerhe aza innocent atikali koyiba mbongo te. Kamerhe a travaillé na ba grand détourné ba oyo ba yaki to mona ki façon ba kotelaki na kati ya République démocratique du Congo lelo ba koma ba milliardaire mais to tikala ko mona te que non ba bi que non immeuble oyo soki ya nani na ewabora immeuble soki tel boye eza ya Kamerhe atikala jamais ko détourner jamais nazo mais la Kamerhe mbondo te mais je dis ce qui est vrai parce que j'ai fréquenté mon Fiston Ingoli. Alors, supplécité dans le micro. Hein? Alors, Fiston Ingoli, nous avons toujours baboyer. Caché ça, un problème. Caché un problème parce que Bino Inadé, ils allaient partir alliés. Il y a eu deux personnes dans l'andi Bino Lelo. Bolobi qui est candidat à Bino en 2023. Comme on a eu Félix Tshisekedi. Et beaucoup fout à caution à hier. Pour ça, la compte. Moi, on a l'année en Lelo pour faire des déclarations. Au moment où tu as vu que Vital Kamerhe est la soutenir, ou bien candidat à UNC selon l'accord à Nairobi. Mais Bino Inadé, on dirait que c'est Makam. Qu'est-ce qui se passe réellement? Merci. Parce que tu as attaqué. Merci, Mme Bokanzo. Attaquer la rapidité. Pour la Kolobali, la cash et le Kwezate. Nous avons Kimia, coalition sans problème. C'est parce que tout le monde qui est état de droit. Honorable président Vital Kamerhe azali homme de valeur, c'est un acteur politique. Bisotan tozoloba que 2023 c'est maintenant. Tolobe on peut le loter, le ezaka kona caution, mais tolobe là depuis le 24 je crois avril, le 16 juin. Le 16 juin, oui, 2019. Tolobe là. Alexa Bino tolobe là yango. C'est pour la koloba ke Koloba accord moko ezali entre tout ça. Non. Biso toza bato yo doit censé ko faire respecter constitution mbeko mboka. Nulle part la constitution au moment que bato mbale ko yoka na popa kabola mandat présidentiel. Exact. Ezali peuple a pesi mutu mandat 5 ans. Na 5 ans na komi na suka ça la possibilité le susu mbala moko peuple a renouveler mandat na ye et puis ce que sili a permis. Ezali boyete, ezali boye. Alors, biso to moni que moi mboka Félix Tshisekedi Tshilombo azali na pouvoir. Mais le la constitution PCA 5 ans mususu auto ko pesa pouvoir mais pas na ye pas même mususu na 5 ans yotikala pour akoma na suka ko pema biso to lobby. Biso to comme na veille à l'élection. To comme que non tout ça la peut-être un bon mais à la passe. Mais le la Congo ils na pas souffrir. To bana déjà ko bomba kama lo meya kaka sikoyo pour la 2023 biso moko 2023 INC na kozana candidat président c'est l'homme accord uzana kata kaji na papa ndeko zolo ba mpaka na lingomba soki yo to ndeko na ngai oza na ngai meshak soki azali na accord ango awa accord c'est un texte de loi non c'est plutôt c'est un contrat non to biki contrat basala kango et contrat ça l'objectif nango hein objet et objectif ya contrat ezaki pour ça likambo songolo et puis contrat ezala kata kolanda yo on dirait bato bazolo ba Vital Kamerhe aza condamné pour la 2023 et pas na biso non et pas na biso mwana mboka Vital Kamerhe moni président national honorable Kilomba le Bofanda aza mutu moko amona ka musika amona ka pembeni te c'est un visionnaire parce que tant azolo ba na moni biso na 2023 quand na biso mona mboka Félix Tshisekedi Tshilombo elingo lo bateke azo tenir compte na makambo ya o accord o ezalaki wana eteli biso te o eteli biso ezanini lokola accord to yebi yango te accord to mona yango te biso to moni président mona mboka Félix Tshisekedi na pouvoir lokola pouvoir na eza ya 5 ans to lobi biso to kopesa ya 5 ans mususu e kotikala makambo etali procès ya président national INC ndeko na biso na kati ya cash tant to lo baza procès politique Procès politique, ils ont la procès verbal. Procès politique,
ba juge ba se référer à article ya mibe côté ya mboka pour ba qualifier infraction. Et puis procès politique et mon anaka et ba leti suka. Pour mes amis. Et puis na tuna yo et là comme ça zo bosana. Tant que bino inade bozolo ba non na 2023 candidat bino eza Félix Tshisekedi Tshilombo et que bo fout les cautions bo PC majorité parlementaire non négociable. Bo bosana que FCCP a lobby na 2023 c'est là accord moko boye il faut mutuna ya zongo. Papa, biso biso tozolo ba boye. Peuple congolais a voté qui mona mboka Félix Tshisekedi a PCA 5 ans. Na mbule zoya na 2023 peuple congolais a limi qui après ça sous mona mboka 5 ans mususu pour amema mbulo eleki na ba mikakatano ba maladie tout ça mais mbule koya mandé koya asala musama amema peuple congolais na ba élection 2028 oyo koya. Siko tango zolo bananga ike tomoni to sala ke mona mboka azala condamné en 2023 papa bisoko toza bazuzité biso tozali kaka peuple biso to pesi pouvoir na mutu na biso tolobi ke mutu na biso pe to bolboto le pouvoir na biso na 5 ans oyote to ko batele mususu nde to moni eza toza libre ya ko exprimer opinion na biso mais pona koloba makambo ya procès oyo eza ko makambo to lobela ko pena mingi hein ko to lobela mingi na suki sakali loba pona koloba ke mutu oyo aloba to batu o baloba que to l'état de droit ko instaurer véritablement état de droit na Congo et puis na interview na bango to yo kaka baloba ke oyo akoyiba akokene na prison oyo akosala ba ko na prison ceux qui lelo tozongi si interview na maloba ya président national aloba kike oyo akobebisa misoro ya l'état kokene na prison maintenant bazuzi basali musala moni ke mwana mboka chaki liboko bien que d'une façon directe ou indirecte et indirect avec des tournements intellectuels oui batie na boloko ezali kozela libeko bazuzi ezali kozela yozo confirmer que bino bozaka na candidat na bino malgré accord à Nairobi biso tozali accord à Nairobi wana kolobela biso te toyebi yango te ata yo komona yango te na 2023 c'est maintenant Félix Tshisekedi président national et plutôt président de la République démocratique du Congo to kopé ça y pouvoir na biso peuple pour relire très bien to kopé ça majorité parlementaire non négociable mais ça biso ko la primature oyoki bato inade aza allié traditionnel historique ya IDPS de toujours babou kolanda déjà yo mo répondre kolanda déjà de kondinga zolo ba keno procès ya Vital Kamerhe et ça procès politique parce que tout le monde qui vers nani procès verbal donc posons ça peut-être à l'époque où UDPS ça bandaki ko bunda en opposition de côté muso soit na Kinshasa te soit azaki libana mboka soit azaki na intérieur ya confirmer azaki na Kinshasa non tu kana pas azaki na campagne parce que totala ndenge to bunda ki na UDPS na opposition totala ki ba interpellation ya bande ko na biso ba politicien na opposition UDPS azaki mutali boso ya ko qualifier ngo procès politique soko zinde ti dossier ya Jekoko Mulumba UDPS aloba mo dossier politique soko zui arrestation ya Chibala politique soko zui nani Frank Diongo politique mais lelo ya Kamerhe bango ba changer état de droit zakaka ke noko kanga Kamerhe ko tana prison d'état de droit obongo DG ya Safrika soko batiki état de droit te bongo DG ya OVD état de droit te obongo dani DG ya nani ya Vodacom il y a OGFM, Baza et Belé, nani justice autobotika. On est état de droit, état de droit na bango zaka ko taka Kamerhe na prison pour na kokasser na 2023. Mes frères bozali komikosa. Na zo sabino que 2023 bolinga te Kamerhe Vital akozala président, akozala candidat président de la République, pe akozala élu président de la République. Na compte ya cash Congo, na compte ya cash. On est ezala d'accord. Mon frère azala quitté tant basina ki d'accord. Tant que président national il y a UDPS nani Félix Tshisekedi na président ya UNIC Vital Kamerhe bakenaki na Nairobi ya signer d'accord bango bazala kité bango bazaka ba imposer bino batanga siko tamba moni que non ba lié pe miel mingi elobi na mo attendre ko mususu journaliste na wala na TV ba fibi ba komi ko ka no kilo pour na kotika pouvoir mon cher ceux qui bozo kene na position wana to remema kumboka Vital Kamerhe à hôpital pour confirmer qu'à l'hôpital. Vital Kamerhe à l'hôpital, à malade, état de santé naïe, na minute yo ezoke des mois ça va mais azo senga azo ba sur mon corps approprié parce que même attend na constitution ezo le mon article 61 un prisonnier za karaté bobo étouffé bobo étouffé na santé naïe. Si vous prenez au succès parce que na émission si les fistons anglais ça lobby déjà bango ba pression bango yebani pour au succès est-ce que na UNC des tendances limité na membre gouvernement
tout cadre sous maman se dit tu vas na INC c'est retrouvé dans le gouvernement on se va derrière Vital Kamerhe moto nyonso ba ministre na biso ba mandataire na biso nyonso baza derrière Vital Kamerhe bazo soutenir Vital Kamerhe. Mais exact que non tant que commis mandataire tant que commis ministre la constitution ezali ko pekisa bango ba kota lisusu na ba affaire politique parce que ba commis ko engager état donc bazate que non pona ba na kota lisusu ba politique ne tozo mona bande ko misusu ya ba parti politique il est ministre azo engager gouvernement azo engager état mais au moment naie azo sala ba déclaration moko banal n'habite akoma ki ministre par rapport ya ndenge ni la ki ala muki bango ba nommer ministre to ki ba respecter très bien. Toujours rappelé nous que remaniement Zagoya, toujours l'andelango de près de très près. Remaniement Zagoya, et ça bien pour tout le monde. La ministre pour bazotia makele, bazoba qui notre gouvernement na pouvoir si mukologie Zagoya. Mais monsieur Sili, merci beaucoup. Merci Meshak Kalombo internationaliste et puis membre de la synergie des caméristes. Merci Pena Fiston Ingoli. Azali porte-parole et une autre nationaliste pour la démocratie et le développement. Oyo, les lobes Azali Makelele. Sentinelle la démocratie. Sentinelle la démocratie. Vous savez Makelele, Oyo qui me chaque n'a lobby. Donc Kamerhe président. Bino tambo ba Félix Tshisekedi. Mais ça va débat en auto. Parce que 2023, ils ont auto. Très bien, monsieur Sili. Président de la République. Merci na Arsène Zola Wazaki na réalisation. Merci na Jusé Bakou. Merci également à Binonio sur Bande Kobolandi Biso. Biso na Bino Tokutani Lobby. 10h40 sur la même chaîne. Vous aurez rendez-vous. Bande Komi Balé Barozon en chose sur la cage. Apparemment, il y a un, ça ne va pas même. Qui dit mieux? Attendons voir. Bye. Canal Congo Africa is good.